Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka pe oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino surtout na oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko babolingo boyebi ete biso ba congolais oyo tovandi libanda ya mboka tozali na ba problème mingi oyo tozali komona libanda ya mboka pe bato mingi bazali kosala neti ba ignore yango. Mais biso lelo radio Zoomel 1000 tolobaki ete totombola nano mongongo po tomeka kolobelela yango. Problème ya liboso ezali nini? Problème ya liboso ezali ete biso tozali kokamwa. Pourquoi mabala mingi ya poto awa ezali koumela te pe ezali kokufa? Alors que on a ma poto tozali na ba possibilité problème ya kolia to si to dépasser yango problème ya argent de poche to mona na gape na mwa muke na yango pemba makambo mosusu. Mais kuna na Congo esika ete bato bazali na ba problème ya solo ba problème penzo ezali ete vie sociale moi pasi kuna na Kinshasa. Mais komona ete basi na mibali mabala na bango eza koumela phénomène wana elingi koloba nini? Nde tolandelaki ba paramètre wana nyonso tu toyei kotala toyei komona ete bato mingi na poto oyo bamitungisaka pamba bandeko. Tango boyokaka bato mosusu bazali koya liboso ya bakamera non surtout mibali bandeko. Ah non, basi bakoma mitu makasi bayokelaka lisusu biso te. Basi bakoma lokola ba assistant social bakoma kopesa bango ma idée yango na bakoma kobimisela komatisela biso ba mapeka mitu ekoma makasi. Biso pe tokanisaki ete ba déclaration oyo ba papa na bana ndenge bapesaka bazalaki na raison. Mais totikaki mwa temps tomeka kokota po tolanda nanu toyeba vérité soki penza ba makambo yango ndenge ba papa na bana ba raison oyo bango bapesaka ete basi bakomaka mitu makasi mpona ba argent social bandeko. Après avoir kosala ba enquête en tout cas toyei komona ete ba raison no bazalaki kopesela ya argent social po ete basi bakoma koyokela kaka ba assistance sociale. Toyei komona ete wana ezalaki kaka ba raison moko ya likolo bandeko. Po tomona pe bato mosusu bandeko
basi mosusu na poto ba assistant social bakotisa bango mpe bamasolo balobela bango na bamakambo me etelema histoire etelema esimba te me bandeko eloko nini esalaki ete po ete wana lelo bazwa position na bango po ete bamibali baloba ete eza nde baassistant social nde moto bakomisi bango na point oyo bandeko toyei kotala toyei komona ete ezali na yango likambo oyo ya nini te me ezali nde likambo ya comportement ya surtout mibali bandeko mibali mingi ndenge bazalaka wana komona bandeko okomona mobali ndenge azali wana soki azwi mwasi akomi kozwa kaka mwasi lokola esclave donc makambo nyonso tu oyo ye alingi aloba kaka na mwasi il faut mwasi ya ndima yango alors que na libala mpe balobi harmonie il faut ezala bandeko premier point bandeko surtout likambo mpenza naza kobenda bapapa matoyi mpo na yango likambo oyo esalaka nga mpasi koma explike yo papa ovandi na ndako osalaka te oza kaka wana okomona ovanda na yo mosala na yo kaka kotalaka cassette video bateatre ovandaka kobanda ntongo ti pokwa me mama aza wana okomona mama aza kokende mwa bakayu na ye surtout bakayu ya kifemme de chambre oyo ndenge ezalaka na bafrance okomona mama kokenda beti banda ntongo ti azongi 17h ntango mama azongi yo kaka na bivandavanda na yo ndenge ovandaki na ndako soki mpe kaka na bafilme oyo otalaka otalaki bafilme oyo ya basi ya mitakala na mibali epesi yo posa ntango mama azongi na ndako akomi wana il faut mama asalela yo susu mwa eloko mpo olia alors ke yo ovandaki banda ntongo ti na pokwa mama akosalela yo mwa eloko mpo olia akoluka lisusu ntango mosusu arepasela yo mwa babilamba ya mike kaka yo moko wana mpe na mutu na yo oza kotia kaka oza kozela kaka ke mama apesanga lisusu mpe na baba eza na basi mosusu bandeko bazalia na poto mingi mpe baniokwamaka mingi mpe baregretaka soki navandaki na ngai ta na baafrike elingaki ezala bien mingi bamonaka neti kokoma poto oyo ememela bango mpe bangambu me bandeko babolingo wana nalobi mpe mpo na bamama me lelo mpe nakoloba mpe bolamu ya bapapa po ete ntango nyonso bapapa kaka mama ozali elobaka kaka bolamu mpo na bango bamama alors yango na sikoyo ngai nakoloba bolamu ya bapapa ezali nini bolamu ya bapapa ezali kaka moko papa soki aza kosolola kitoko azali gentil na mama wana malamu mpe soki azali kotourne machine bien bolamu na bino nde yango wana bolamu na bino nde esika tolingelaka bino nde yango wana oza kolakisa bolingo ya solo epai ya mama oza kotourne machine na yo mpe na ndenge ya bien kobaba mpe ezala na ndenge ya bien na ndenge ya presse te po ete mibali mingi na poto bandeko basi mingi baza lokola bato oyo oyo ndenge balobaka ete mibali mingi bazali lokola oyo ndenge balobaka bamai ekufela mbwa okomona tala naza koyebisa bino ya solo bandeko eza na bamibali mosusu okomona ye na poto ako alati kitoko mobali kitoko mpenza otali mobi oyo mpenza mobali mpenza ko na nzoto yo moko oluli me bandeko oyebi esika bamibali ya bongo bapesaka deception ezalaka mingi na masolo ya kobaba okomona mobali mpeko otali ye bolobi mobali mpenza ya solo yeyo bandeko me bino bokomprenaka te mwasi aza na mobali ya bien boye me pourkui ntango nyonso azalaka soki abimi elongi kaka ya mama yango mwasi yango susi nini nzambe apesa ye mobali ya bien wi nzambe apesa ye mobali ya bien estce mobali yango aturnaka mpe bien il faut kotuna eza bato mosusu oza komoni kaka aza na mobali me
mobali ya échantillon wana nde okomona ete liwaya please bandeko liwaya please bandeko ndima kutuko ozanga na yo mobali oza nanu boye ozwi na mobali te ata bato bazali koloba likambo te mais ozwi mobali yango aturnaka te machine ekufa wana nde place mpenza omonaka ete mwasi place amonaka mpenza okomona donc azokomona neti ke mutu elongwa donc cerveau mpenza ko epanzana po mibali bapapa ifo boyeba yango ete lelo bokoma koloba ete bamama mingi bakoma kokende na Congo bamama na baza kokende na Congo bandeko moto akosa bino te po mingi balingaka koloba verité te mingi oyo bazali kokende na Congo wana ezali mpona nini bazali kokende mpona kaka na mosala ya luketu wana nde kaka nde eloko ezali koboma biso bamama mingi ya na poto yango wana mwasiko naza koyebisa bino ya solo bamama ata mobali ozwaka na mingi te mais soki ozokomisa kaka na point wana esika tolingaka bandeko tokotungisa bino mpona nini tokozala motema likolo mpona nini tokozala motema likolo te mais komaka aye moment donné okomona mibali mosusu bandeko oteli mobali bobi mobali ye oza kolula ye kaka mpo moni ye alati mwa pantalon mpo mwa elamba wana evandi na nzoto ye oza kolula bandeko eyaka kokoma yombe ndeko soko ozwi mpe mobali yango okomi komonako mobali akomi koyebisa mama fie tanga nanu mwa moke fe nyolosanga mwa mokongo wana nde omoni ete mobali yango oyo okanisaki ete ozwi mobali nzoka nde ozwi échantillon kokamwa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba nayoki pe toyoki ndenge nini yo uti kosala intervention surtout pona bamama ndenge uti koloba pe toyoki ndenge olobi pona bapapa ya solo ete na makambo uti koloba ezali bongo makambo yango ezalaka lokola vice versa okomona pe mwasi mosusu kaka ndenge olobi azali konyokoma mpona mobali ndenge moko mpo komona mobali mosusu azali konyokoma mpona mwasi mobali wana aza kosala pe tu mpona mwasi azalaka na ye pe bien nzoto polongonu asalaka pe makambo tu bien mais mwasi okomona kaka esprit na ye ezali ayer nde oyo wana babengaka yango ete ezali babiloko moko oyo neti ya koloka mama Rosalie nazali koyebisa yo ifo oyeba yango te ezali na basi mosusu pe nzambe apesa bango makambo tu complet mobali ya bien makambo tu bien mokomona kaka mutu ne aza l'air aza komona kaka ke akende libanda wana nde omonaka ete basi oyo oyo bazalaka ntango mpe basalaka bongo soki akei mpe eloko yango bandai koluka zwi te apres libala na ye kufi akomi siko koregrete tomonaka yango mpe ezali na bamibali mosusu bavanda na basi na bango na ndenge ya bien makambo tu bien mais kaka bato oyo ya pembeni oyo balingaka te komona bakupe mibale ezali malamu bakoyaka basongi mama yo penza na libala na yo vandi boye mobali wana kuta pesa ko nini tala boye wana komi kolakisa yo bomengo ya bato mosusu bazwa bien yo pe mwasi soko oyebi eloko te oplonge na kati ya bamasolo wana tala kutu kuna boye alo ye na ndeko komi kochauffe mobali na yo kaka bamisala ya mike ya kozwaka basala ya mike tala kutu kuna boye okomi kozwa makambo ya libanda okomi komema yango na ndako wana pe bebisaka mingi pe babebisa bamabala na bango bongo lelo bakoma koregrete mibali oyo mpe batikaka ntango bazalaka na bamoye ya moke ntango bakimi bango bakei esika bakei bakanisaki ete bakozwa bomengo mais ntango batiki mibali wana nzambe mpe afungoleli bango banzela lelo bakoma mpe na bavie ya bien ndenge moko mpe na basi ndeko mobali soko ozali na mwasi na yo oyo arespektaka yo bozali malamu bovandi ndeko konyokola mwasi wana te ngai papa Roger nalobaka yango ntango nyonso basi bazala kondire bato moko oyo nzambe atya bakle ya porte bonheur apesa bango nde basimba yango na maboko soki mwasi aza kosala yo mabe te mwasi aza motema malamu na yo mwasi alingi yo mingi
soki yo osali erreur osali mabe na mwasi wana olobi mwasi ope derrière na sina baye osali mabe ozi otiki okei ndeko yebaka yango ete otikeli mwasi wana chance pe basi ya bongo bazalaka okomona mobali yo kembango esika mwasi oyo okendeleki kuna oke ozwiki bota okomona ntango ozozonga bo mwasi yango oyebi ke nakoyebisa bino eloko moko bandeko nasi na tanta expérience wana mama Rosalie ngai nasi na tanta expérience wana ngai nasi namonaka mingi mibali oyo baniokolaka basi mibali oyo mingi banegligeaka basi soko anéglige mwasi atiki mwasi akei basi wana ntango batikalaka en tout cas bakomaka na kitoko moko boye toyebi te ndenge nini okomonaka mobali yo moko place okei boye esika okei surtout soko ozwi no succès kuna te okomi kolinga so ozongela mwasi okomi omona mwasi yango okomi so kitoko kolenga kutu ntango ndenge ozalaki na ye wana nde ezalaka ba effet oyo nzambe asalaka okomona mwasi okomi kosala ezuwa alors ke olingaki kutu ata kosentir ye te mais oza kosala ezuwa alors ntango ozosala zuwa ozobosana ke akomi deja na maboko ya mutu mosusu mutu wana aza kosalela ye makambo ya malonga yango wana ezali babiloko oyo biso tozali koloba ete ezali badega oyo ke biso tozali kokutana na yango na la vie mais toye komona awa na poto nombre ya badéception entre basi na mibali mpona koloba ya solo liboso na bande kokanisa ete basi nde mutu bazalaka mabe à 100%. Basi ya mabe baza na bango, oui. Oyo ya mabe, oyo pavandaki na mobali ne na libala likambu moko ezalaki te kaka songi ya batu ndenge batu babande koyebisa ye azwi bomi libala pour rien. Wana nde bazali basi moko mabe. Mobali asali yo mabe moko te loko moko te mobomi kaka libala po batu balobaki. Pe batongo bazalaka ete tango babomeli yo libala boy. Soko okei okomona na batu wana bako assister yo asusu te et comme kaka ya ba masolo pe bango batu banda ko beta ba masolo na opona ko seka yo en cachette même. Alors problème ezali nini? Problème ezali boye. Omoni biso ba mibali ndenge tozalaka wana soki totali malamu mibali nde mutu surtout na poto ba pourcentage ebele biso nde mutu toza ko décevoir basi mingi awa na poto pona nini na lobi bongo bandeko ngai tango na zwaka mama na bana na ngai tango tozalaki ko vivre na ye ezalaki na batu msusu babande koyebisa keba mwasi wana oyebi ke mwasi wana kutu tala boye comportement na tala kutu abomaki libala na mutu moye po ete tala boye boye nayokaki ya mingi nakonga mingi meme a point nakomi kobanga batu bayaki meme baza koloba tala ye boye bandeko naza koyebisa bino ya solo botiango na mutu na bino omoni basi oyo nyonso tomonaka na poto oyo boyebi basi oyo basi basala na bango déjà vie oyo bayebi vie penza malamu basi wana bazalaka na bango na besoin penza susu ya changer mibali ta na poto balukaka nde kaka bazwaka mutu na bango moko mutu ya malonga oyo ke kovanda soigner bien bavanda na bango bien na ndenge calme mobali mpe azala mutu na se basala vie na bango ata baza kozwa mingi te basi wana nde bazalaka bango nde bayebaka kosoigner mabala bien mais oyo bapase na baexpérience te bango nde bazalaka léger bamemaka bango facilement bazwaka bango facilement bandeko tango batu babande koloba mpona mama na bana na ngai mais tango balobi ete soki ozaka na bolingo ya mutu ozali nango mais tango nayaki nazwi ye tobandi kovanda eloko ekamwisaki ngai ti lelo ekamwisaka ngai mpe ndenge nazali koloba boye nayebi ke akoyoka ngai bandeko mama na bana na ngai wana batu ndenge balobaki oyo ndenge batu basalaki tala boye mais naye komona ete parmi basi oyo ngai na bima na bango na vie na ngai ezala tango naza na Congo naye komona ete basi oyo basala nanu vie te bango nde mtu bazalaki basi ya baloyenge ke oyo bazali koyebisanga ke asala vie kala keba boyo ye kutu nde mutu aza kosoigner alibala na ye na ndenge mama na bana ngai yokokosa ete yokokoyela ye bamasolo ya nini te kolobo non tala kutu omoye boye
ye likambu nyonso to soko ele likambu botiango na mesa abenginga papa etala likambu mutu boye alobi boye to solola est-ce que ezali bongo to eza bongo te voilà wana nde mwasi azali mwasi moko alobaka kombo na ngai na nsima mokongo na ngai te yango nomoni ete ngai mpe ere moko nazalaka fidèle na ye toboyi te toza bamibali ere moko soko bimi misu tala kaka misu ere moko emoni boye eluli me elingi oloba te ke soki misu eluli ale naloba ete ya non lokwa misu wana eluli ale nakende ube nabebisa nini nanga te me naye koremarke ke depuis nazo mwasi oyo balobaki ete akemba na mwasi oyo na mwasi elibabe boyeboye me naye komona ete mwasi oyo na depuis na nga navandi na ye naye komona makambo na nga nyonso tu efungwama bandeko nzela na ngai pepele o ndenge balobaka 12 pepele ya yambetolo nzela na ngai pepele bandeko nazo koyebisa bino 2 fois te nzela na nga pepele ezala na musala soki na ke musala makambo tu ok ezala soki na sali bo ok donc esika na naki ko comprendre donc kolobake clé ya bonheur na biso mibali nzambe apesa yango na maboko ya basi donc yango na nzambe alalisaka biso pongi biso tokanisi ete azwaki kaka koti ya pamba po asala mwasi nzokani ntango asali mwasi après azwi na clé ya bonheur ya biso mibali apesi yango na basi alobi ete napesi clé o na maboko na yo mobali oyo nyonso okozala na ye soki yo mobali wana asali yo mabe oke na kanda okoki kokangela mpe mobali wana nzela akomona clair te soki mpo ozali na esengo fungoleli ye akomona clair donc naye komona nzambe apesaki basekre ebele bandeko ezalaki kaka kote te ezalaki kaka kote te ezali onga naza koyebisa bino nzambe apesaki mwasi basekele ebele alakisaki mwasi basekele ebele bandeko naza kokosa bino te po ete mwasi soki aza na bolingo na yo oza kotraite mwasi bien na ndako toboyi tata ere moko matata ezangaka badiscussion mpo toza bato na mokili me soki oza komettre mwasi no à l'aise mpo ngai nazalaka tata mosusu mwasi na ngai asiliki ubie ngai nasiliki okomona ata nalekisaka ata 20 minutes tokomona ere moko nasali tu nabenge na bi mama tala ya nasalaki boye banini tala boye likambo wana tobongisa banini okomona tobongisi voilà harmonie ezalaka bongo me okomona yo mobali okoma neti mwasi mobali mobima naza na kanda mwasi na ngai mikolo kuti nakolobisa ete yo mobali mobimba okende oloba kolobisa mwasi te yo mobali ya ndenge nini so mwasi kuti mutu akoloba ya mikolo nakolobisa mobali na ngai te me yo lakisaki oza mobali kende ozwi ye mama na bana yaka nano avanda nano estce yo mutu obala yenga tongami nabalaki yo ale tala boye soki mabe ezali bon tala bo soli bon soki nasalaki yo mabe elimbisa ngai yo mpe soki osalaki mabe elimbisa ale tozongisa amour na biso voilà yo il faut lakisaka toujours ke oza mobali mibali mingi balata lelo bajipo wana poto mwasi na ngai kutu lelo nakolobisa ye te akomona lokola kangelinga kandanga mpe nakolakisa ye yo mobali okende oloba yo mpo kolakisa ye okolakisa ye nini po maloba oyo ozoloba mwasi kutu nde mutu akoloba ye mobali na ngai lelo kutu nakolakisa ye akomona nakokangela ye kanda me yo mobali okomi ete nasa na kanda mwasi na ngai lelo nakolakisa ye yo mobali ya ndenge nini oyo oza na jipo na se olati pantalon likolo ubie ndenge nini mobali soki mwasi alakisi yo kaza na kanda mobali ifo sala tout nga nazalaka omona ata mosusu soki mwasi na ngai moment donné aza na kanda na bi bon likambo te lokola ere mo nazoloba aza kaka na kanda nayebaka moment nini nakozwa ye na bamoment oyo nga moko nayebaka nakozwa ye omona pa nazwi ye lokola pêcheur akeye atie nde obo na ye soki aresi pa abendi mbisi il faut koyebaka ndenge nini okoki koresiki mwasi nao mibali mingi lelo na poto bon mwasi wana mpe lelo alingi olakisa bon nakolobisa mpe ye te yo mobali okende kokangana na mwasi na okanda mobali ya ndenge nini soki mwasi azolinga okangela okanda yo mobali lakisaki oza mobali il faut kozongisa ye na nzela il faut bosolola kaka na poto ande nakomi omona bamibali lelo bakomi te mwasi wana kuti nakolobisa ye te nzela okomona mobali mobimbo oza kokende kotonga mwasi nao na nganda osi omeli mwasi na ngai wana kutu ndenge eza na mikolo toza na kanda nakolobisa ye te banini yo kanisi tala naza koyebisa bino bandeko mibali bolingaka teke soki oza na problème na ndako na yo oyo yo ozali na yango na mwasi na yo mpe na libota na yo ke soki oza na problème
olingaka okende kozwa solution na yo na esika verre ya masanga esika bato baza komela po ete kobandaka kozwa basolution ya bakwiti na bakwiti moto asa amelaki alango aza koloba n'importe quoi mosusu kuta koyebisa o n'importe quoi yo mpe na sa kwiti oza kondima kaka soki oza na problème na yo bakende koluka na mwasi na yo bakende koluka solution na kote ya bamelaka bamasanga te esika ya bato balangwaka milangwa te soki oza na problème na mwasi na yo ndeko solution kozwa yango kaka yo na mwasi na yo na kati na ndako esika baproblème na bino ebandaki oyo mibali mosusu okomona balata soki bajipon aza na problème na mwasi aza kokende koluka solution wana okomona ata mosusu na mwa nganda moko kota ya chateau rouge ameli yoka bamasta boyebi kenga mikolo na nzela na soko na sande yokanisi moto aza meli bière aza na kwiti conseil nene ya kitoko akopesa o akoyaka kosala erreur ke na se ya kwiti yo na glisse mwa likambo moko boye oke ebebisi kutu lisusu nga mwasi na ngai nakokende koluka solution ya ngai na ye soki toza na problème na kati ya nganda te nga na mama na bana na nga boye naza komela mama na bana na nga boye wana nde bokanisi nga na kozwa solution me nakende koluka nkufa nga mwasi na ngai nga moko ifo naluka solution mpo mokolo nalingaki ye nga moko nasalaki effort mokolo mpe problème ekwei nga moko ifo nasala effort ndenge nini na kobongisa problème wana oyo lelo komona basi mibali mosusu aza na problème na mwasi akoma okende koluka solution na banganda o bamasa ndenge nini tala boye te ndeko wana nyonso mpe koluka nde solution ya bakwiti solution ya kwiti ekosuka mpe kaka na kwiti ntango oza na problème na mwasi na yo oza mobali ovandisi ye bosolola ndeko eza mpe na bamoyen ebele oyo kokozongisa mwasi mpe na nini tala oyebi ko nakoyebisa bino bandeko mibali bolimbisa me na koloba omoni kaka mokongo ya basi oyo nzambe oyo akela mokongo na bango kaka mokongo do oyo babengi na français le do mokongo ya basi kaka oyebi ke mokongo ya basi wana ekoki mpe kopesa yo solution na kanda ya yo na mwasi mpo eloko eleki oyo mwasi elingaka lokola karese ya mokongo na banzi ete mingi bayebi yango te me wana ezali sekele oyo nazali kopesa bino bandeko mibali oyo bozali bamibali oyo nga nabengaka bino bamibali oyo boyebi na bamakambo te bapapa apprenti oyo bokende koluka basolution na banganda mokongo ya mwasi soko ozali mobali moko oza na maboko ya bien oyo ndenge balobaka maboko ya bien soko obwaki mbuma ya nguba na mabele ya kitoko ekobota ndenge mpe mobali aza na maboko ya bien misapi ya bien maboko ya kitoko soko oyebi mpenza kokarese mokongo ya mwasi na yo bien ndeko ata balobi mwasi yango apelaka moto na miso ubi apelaka moto na mutu soko oza kokarese bien na maloba ya kitoko na ndenge ya oza kolinga kozongisa mwasi no na nzela kobondela mama tala boye bandeko olinga te mwasi wana akozonga na nzela mpe akoloba ete papa na limbisi yo kozongela lisu likambo ya te likambo ya mokongo bandeko de fois te oyo babengi ledo me ndeko mingi bazali kokanisa ete nazali koloba nazali kosakana nazali koloba makambo mpo nayebi ntina bamama balingaka bakarese bango na mokongo oyo masolo nazali kobeta mpona bino bapapa oyo bozali kosambrouye pour rien boza kokende na banganda mpona koluka basolution mpona bamabala ya basi na bino alors que solution ya malamu ezali kaka ntango ozali kosolola na mama ata na butu wana ntango bosalonge oza kokarese bien mokongo est-ce que yo papa yebisanga nanu yo depuis olobaka kaka na bato kaya mwasi wana aza mabe mwasi wana aza mabe yebisanga nanu depuis obala mwasi na yo est-ce que so massa ye même ata komasa pamba même makolo bien po wana nyonso eza kofaire partie mpe na makambo ya malamu basi balingaka ata komasa kaka ata mokongo ata makolo ata maboko est-ce que osalaka yango mibali mosusu kaka okomona ndenge aza na otali misapi ya maboko na ye makasi ondire basoda ya kala ntango mobutu azwanga pouvoir alors que mobali mpe ifo oza na maboko moko ya bien ere moko so omoni maboko yango eza makasi ate osalaka mosala ya kimasonnerie oyebisa ya mama lelo dimanche ya meka nani konyolosanga mo maboko na citron banini
soki mwasi aza komasi yo maboko te mpo nini aya komona ye yo mo papa mpe oza négligent parce que mwasi alingi mobali na ye ere nyonso il faut contrôlaka mobali na nga boye eza teke yo mobali maboko makasi onike babriko ya breaking oyo tozalaki komona kala na Congo mobali il faut aza na maboko ya malamu yango tozali koloba ete biso mibali il faut tosalaka attention na makambo ebele tokondanaka kaka o bamama me nga nazoyebisa bino bonheur ya biso bapapa ezalaka na bamama yango na ngai ntango nalobaka ete ntango nalobaka likambo ya mwasi nayebaka tina mingi balobaka kaka ntango so papa Roger wana ye mpenza ya lela basi courir de jipote nga nayebaka yango ete ntango nzambe alongolaka mokuwa na biso après avoir posé la moisi après ça gagne sur la clé de bonheur habite la clé de bonheur on a pesi yango na maboko non yonde mutoko fungolela papa onzela na ye yo pe mutoko kangela nzela soko alingi koto saote mais mingi ba comprendre ka yango tenga na sina comprendre yango te makambu na ngai nyoso pepele o ndenge balobaka te 12 pepele ya mbetolo mama Rosalie na zongselio maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozong selangai maloba sinon ya solo papa Roger makambo uti koloba oyebi ete basi mingi na poto baza ko vivre ba calvaire na ndenge ya kosakana te mais soki mibali mingi ba comprendre ete clé ya bonheur ezalaka epai na biso basi na limite ke biso tokoki kotula na poto bandeko mibali mingi bakoma ete soki azwi mwasi mbala liboso aza kolakisa mwasi ete ye nde mobali ya mpiko oyo ndenge balobaka ete soda ya mpiko me soki so otikeli ye mbala moko mbala mibale mbala misato ababi wana sikoyo mobali akomi kolakisa yo ndenge nini azalaka na problème ya mokongo ndenge nini azalaka na problème na luketu me na ntango azwaki yo na ebandeli problème ya mukongo ezalaki te problème ya luketo ezalaki te soko tali ne bandeli ndenge luketo ngwe bandai ko tourner bandeko ata ba mibali ya kasa yo babina ba tourner luketo na ndenge ya danse ya kamulangu ba tournaga yango bongo te on dirait bala ya liboso balingaka kolakisa bango ba kolakisa biso ete bango nde bazalaka na pression moko ya somo alors que biso ba mama tango to mona ga bongo ne bandeli olobi penza ke nzambe merci opesinga moto yo akopesa ngai esengo to na kozala heureuse vie na nga mobimba nzoka nde mibali basalaka yango kaka mpona ebandeli wana nyonso mpo kaka topesa bango nzoto après avoir kopesa nzoto okomona mobali akomi kobimisela vrai face mais eza mpe na bamibali mosusu oyo ya malamu mpe bazali me mabe kaka moko mpo ete biso nde basi sikoyo mibali ya malamu toyebaka nde bango te tokende kose plonger kaka na mibali oyo ya mabe po ete mobali ya malamu ntango azali na yo mpe mibali oyo bazalaka malamu bandeko bazalaka kaka toujours na baproblème okomona ntango mosusu kozwa mwa moke donc vie moko ka ya bongo nde biso basi tobosanaka ete bamibali ya bongo nde ifo kokangama kaka malembe ti tokozwa mais biso basi sikoyo nde tomonaka ete bamibali oyo bayelaka biso na bapression wana oyo okomona ete mwa bamwaye bambongo na poto ndeko nakosa yo te nalobi bazali nyonso te eza na bamibali omonaka bayelaka basi omonaka na ebandeli mobali mpenza aza kopanza kaka na keba bamibali ya bongo babolingo ya bongo ekendeke nango mosika te me mobali ozwi ye na ndenge ete malembe omona yale bozomata mwa moke wana nde ezalaka malamu yango na tozali koyebisa na bandeko babolingo ebongi malamu bandeko il faut koyeba yango na bandeko mibali bino moko bouti ndenge nini bouti koyoka ndenge nini papa Roger alobi ke clé ya bonheur ya bino bapapa biso nde basi moto tosimba yango olinga te parce que tango mosusu mogolo ba ete bango nde basi yango bakomi ni banani banzambe me yebaka ete nzambe asalaka secret na mwasi tango alalisaka bino pongi donc lokola nzambe apesaka autorisation ya clé wana na maboko na biso bandeko olinga te ebongo yo sala erreur kima mwasi na yo ngulungulu mwasi asali yo mabete kima ya ngulungulu bandeko okobamba pantalon mataba nalobaka yango ndenge kaka papa Roger uti koloba bandeko
basi yo bazala ko ke mibali batikaka bango na suspense komona mobali akeiko mobali akanisi ete mwasi yo na tuli basi ya bongo nde oyo mibali balanga mona sika ke sika kendeki ke azwi ku tango azongi boye bandeko basi ya bongo bakomaka kitoko wana omoni mobali akomi kosala sala nyonso kosalela meme na mobali oyo asazwaki yo zuwa wana omoni ete nzambe pasala kokomona komisi biso susu bungebu bandeko okoma omona mwasi oyo zalaka na ye mwasi oyo bandaki kosala nyonso mpo na yo okoma omona ye sikoyo moto ya sika wana okomi kosala su obandeli neti bademarshe ya zero bandeko oza kobeta su bademarshe ya zero mpo batikela yo lisusu nzela oyo ezalaki ya yo moko oyo bandaki koleka ntango nyonso sikoyo okomi lisusu neti mutu moko ndenge balobaka ete oyo mwana donc engembo moni na bamiziki ya kala ndenge ezalaki okomona bangembo bamati na bamire baza kodonke okomi neti ngembo oza koya kodonke alors que mwasi azalaki de ya yo na kati ya ndako bandeko bino bato bosalaka bakisakata surtout bamibali oyo bolingaka koboya basi kaka na loyenge bokontinue kaka babiloko bosalaka mais basi wana nde bopesaka bango nde chance lupemba ntango bobenganaka basi wana bakendeke na clé ya bonheur yango na omonaka ete mibali ya bongo bakendeke mpe mosika te okomona lobilobi esika akendeki azwiki bota ntango akolinga tala boye mokolo mosusu na nzela okomona moni mwasi oyo ye aboyaki aza kolekako ye moko ameli nanu soki wana akomi kolukela ye baproblème akomi kosala tu po apusana alors ke mama azalaki na kati ya ndako mama na yo bandeko tobongisaka tala mibali bapapa bobongisaka bamama na bino na kati ya ndako eza mpe na basi mosusu bazalaka susu na bakle ya bonheur wana te babwaka yango deja na balabala mpo na loyenge na bozomba na bango mpo ete balingi komene vie ya serie te yango na mingi omoni ete basi mosusu mpe babungisa deja bakle ya bonheur mais basi oyo bazalaka na mibali na bango barespecta mibali na bango basalaka mabe te bazalaka mingi na bakle ya bonheur kaka ndenge papa roger auti koloba ete omoni basi oyo basi basali vie na poto bazalaka so na besoin ya kosala vie te balingaka nde siko azwi mobali na ye moko ya bien baza kovivre asala vie na ye normal mpo ete vie wana basi basala yango baza lisusu na posa ya kosala vie te mpo ete makambo nyonso tu oyo mwasi abandaka kokanisa to mwasi alingaka azala nango basi baleka baetape wana yango wana te na banzi ete o tolobi yango mpona kobenda bamama mpe batoi kobenda mpe bapapa matoi boyeba ete entre mwasi na mobali partage mpe ezali soki yo mwasi okimi mobali asali yo mabe moko te okimi mpo na songisongi ya bato mpo ete mobali kozwa ezalaki moke cle ya bonheur oyo nzambe apesaki na mwasi otiki yango epai ya mobali wana lobilobi okomona mobali wana kaka na cle ya bonheur na yo nzambe akafungoli limba nzela momoni mobali oyo bandaki komona pamba oyo bandaki kosakanela mobali akomi mungebungebu mobali achange azwi mosala ya kitoko mpe yo moko mwasi oza kokamwa yo mwasi esika oza kokende bato nyonso bazali kozwa yo oza kokanisa ete baza kozwa mpona mabala bazali kaka soki bazwi yo bababi yo batiki yo bazwi yo bababi yo etiki yo yo moko komimona ete okomi yolela bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino na radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci